Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend de R. Pagnon sur vos amis, vos hôtels abisso partout dans le monde entier, partout dans mon kili bozali. Et merci na abonné na biso, merci na ba fanatique na biso. Bo mesana kolanda biso, bo mesana ko tala biso awa na chaîne Nabino, chaîne de référence, meilleure chaîne du moment. 3 Exa Production TV, la chaîne de découverte, chaîne oye et ça la rabino bo découvrir et ba bisike belé et nenge toza lelo toza bongo awa na toujours na mbanzangu et to lelo to la sabino quartier Loma. Et Bomonia toza liboso ya rond-point monument ya Papa Simon Kimbangu. Donc rond-point monument ya Papa Simon Kimbangu. Donc to la Sabino quartier Loma. Donc to la Sabino quartier Loma. Merci na ingénieur Augustin Kanina le Moulouba les plus civilisés du monde. Merci na le général Freddy Kalidja, le sacre mon général et pourquoi pas na papa Paul Mafuta, merci na geste, merci beaucoup. Merci Nabino Paligno Soblanda Rabiso, de découvrir quartier Loma ensemble et Longo Nabino avec votre humble serviteur Papa Bakala Diakouba na Bengi Bana Loma Nyonso. Boya Bokota bo découvrir quartier Loma Nabino Botika Kala awa tozomona bongo toza bongo na rond-point ya Loma ya monument ya Papa Simon Kimbangu donc entrée en Kamba na entrée en Kamba donc nzela ekeboye ekeiti Kamba sima mukongo na nga bomona route nationale numéro 1 ya ba Congo ya ngoyo donc bao mataboye bakeba kipese balukala ba matadi boma mwanda bao kitaboye bazongi Kinshasa. Voilà, merci beaucoup à vous, merci Nabino Batubote la biso, bozan na Canada, bozan na États-Unis, bozan na France, Belgique, bozan na Texas, bozan na Miami, bozan na Suisse, partout bozan na Congo Brazzaville, Congo Angola, bozan awa na 26 provinces et nabiso ya République démocratique du Congo, bozan na 145 territoires partout, bozali bozota la biso à travers cette émission. Sengibino et Bambote Nabino Peto Sengibino merci et continuez toujours Yakolanda Biso awa na quartier Loma. Merci beaucoup de découvrir quartier Loma. On y va. To visiter Wenze à Loma et belé baby Wenze à Loma et za la rara awa yango Wenze to visiter to kota kati to mona Wenze comment ndenge dans to na entrée il y a Kamba donc bifurcation na biso yango ya Loma. Bifurcation en Kamba ya Loma yango bomoni monument Papa Simon Kimbangu donc en face nango nde toza na Wenze na biso ya Loma. Alors on visiter Loma Wenze na biso ya Loma et puis cabine na biso ya courant nous visitons ensemble. Merci. Voilà. Merci beaucoup chers internautes et bomoni et Wenze na biso ya Loma ezala nanga awa dans ce commune à bifurcation et nangambo en face boyende omoni Wenze na biso ya Loma donc c'est ça Wenze Loma yango bayebi banda ko kosala Wenze awa et banda kiko yawa kusomba biloko basha et tout vraiment et merci Nabino tout et bozota la biso une émission ya quartier Loma bomoni to laxibino presque ba partie tout ezwami awa et na Loma et vraiment et toujours Kolak Sabino et Wenze et à Loma. Merci Nabino Botala Biso et merci Nabino Bolanda Biso partout Boza et tout le Labino tellement y a trop on est ensemble avec vous et toujours Kolak Sabino awa na kati ya Wenze ya Loma. Voilà. Merci et toujours
Et bozomona ba papa ndenge bazoteka, ba maman bazoteka et on est ensemble. Bozomona ndenge awa et marché na biso ya Loma et ezo lekela awa et ba maman bazoteka et biloko ezotekama. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso oyo bolanda biso partout vous êtes dans le monde. Bozana mokili mobimba bozomona bandunda biloko ebele eza kotekama awa na ONG ya Loma. Donc on est ensemble avec vous bana mbanzangu nyonso oyo bozana biso ensemble et toza kolakisa bino et mbanzangu na bino et puis toza kolakisa bino et Loma na bino oyo botika kala mikolo ebele. Donc voilà ONG ya Loma ya ngoyo. Donc merci na bino tout botala biso bana Loma et boza tellement ebele libanda ya mboka. Donc bozomona et bozomona comment mbanzangu et fonctionnaka, comment mbanzangu ezalaka ba activité oyo elekaka na mbanzangu. Mbanzangu ezali vraiment ville moko ya munene et ezalaka vraiment ville moko ya munene oyo ekenda sango sur makambo ebele. Donc voilà awa nyonso bozomona toza bongo tokotambola na kati ya wenze, tokotambola bongo na kati ya wenze ya Loma. Donc voilà et bozomona ndenge et voilà. Merci beaucoup à vous, merci. Et tout le monde va safu, aubergine et biloko lolenge donc awa ezali bio donc awa eza bio donc biloko ya bio ba cœur de bœuf et ba nana ba makemba et ba biloko ya bio eza bongo awa na wenze ya Loma. Donc voilà, donc on est ensemble et tozokoba toujours et voilà. Et on et toza bongo na quartier ya Loma. Voilà to bimisco na ndenge ya sima tozongi siko na route nationale numéro 1, route de Matadi et route nationale numéro 1, route de Matadi awa et na Loma. Donc toza bongo na route nationale numéro 1, route de Matadi awa na Loma. Donc merci à vous, merci Nabino Bagnonso Botala Biso, merci Nabino Bagnonso Bolanda Biso, partout Boza, on est ensemble et merci Nabino Bagnonso Botala Rabiso, Bolanda Rabiso. Voilà, tout ça bongo na route nationale numéro 1 et voilà et toko katisa et voilà toko mona batu ba le belé toko katisa na bango ensemble. Donc voilà on va mis tout kezo kitezo kende kisasa et voilà awa to katisi elongo na bandeko. Donc voilà a to katisi elongo na ba ndeko.
Et ah, tout ça bon on a Loma et nous avons un quartier et Loma na bino yango et voilà un quartier Loma yango to bandi première avenue na biso yango et au côté première avenue awa na quartier Loma. Merci et na bino ba nyonso et voilà nous avons une avenue Massamba. Voilà. Nous avons l'avenue Massamba. Première avenue Nabiso Tokoti, avenue Massamba, à quartier Loma. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Nabande Kotou. Bozo Talabiso, Bozo découvrir Bisso à travers cette émission. Merci Nabana. Il y a Loma partout au Bozali, Namokili et Bana Loma Nyonso. Et Bambote va bientôt le kilo. Bana Loma, carré magique, le soliste en Suisse. Bana Loma. Topesi bino ba mbote za mbote kino kya mbote e mbote za zingi kwa beno bonso lutalanda émission yi tukuluveni vraiment mbote et na bana Loma nyonso voilà et toujours continuer toujours awa et na quartier et Loma. Voilà, merci à vous. Merci na bande nyonso au botala biso partout. Bozolanda biso sans oublier et na ba continent biso nyonso il y a République démocratique du Congo, bino ba bozotala biso et dans 145 territoires, il y a République démocratique du Congo et topesi bino et bambote belé, bozotala biso bozapeli banda, topesi bino bambote belé. Tozoko ba toujours awa na quartier Loma, tozako la kisabino toujours Loma, ambiance o ezalaka na Loma, comment et Loma ezalaka Loma et kendaka ndenge nini voilà, ozape na lopango na yo awa na Loma, ozape na terrain na yo awa et voilà et komela biso benga biso ah tozabon na venu Massamba, donc il y a venu Massamba et na quartier Loma. Merci Nabino Baibotala Biso, merci Nabino Bagnonso, Bozolanda Biso Awa na quartier Loma. Ça fait solo. Ah, tout le monde quartier Loma. Tout le monde quartier Loma. Mon frère Katape ba quartier Loma peu trop. Ah, bah tu peux bazaza côté na quartier Loma. Oh, kutoa pe na bango pe belé pe. Mais la moni pe Loma ba venir mais ça bien structuré. Avenir ma bongisi vraiment ta moni to côté to katela na biso na ngana zo école to côté foboya to zonga voilà to zi après to zoni to bima sur route nationale to zonyon ba moral to pasol to ma to katela voilà to ba salon bien ça l'avenir hein hop oh école en ok. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et awa, te kozwa école Nabiso oyo et Loma. Voilà l'école Nabiso ya Loma yango ozomona. Voilà. Donc école Nabiso ya Loma yango ozomona ba nyonso botanga wa et oza et Loma. Et on appelle Zela, tu vas les gars, voilà, tous les cas. Donc voilà, et voilà, Pessousou, école Moussous. Donc merci, ma bana Banzango Moutou, et Baïboye Biawa, et Baïbo Tangawa, et Bolekawa, Bandekona Binope, Batangawa, donc eux ont épée cola, épée de cola, donc eux ont l'école cola. Voilà, donc ils ont l'école primaire. C'est bien. Nangam, voilà, donc ils ont école primaire et donc République démocratique du Congo, ministère de l'EPST, voilà, école confessionnelle protestante, école protestante, voilà, CBFC, donc EPD Cola, donc au primaire, donc voilà. Et merci beaucoup, chers internautes. À tous en épée cola, donc épée cola D, et aux alliés primaires, et primaire épée cola D. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Au Cola Sabino, le côté côté quartier Loma, et tout la Sabino P, bah institut à Loma, bah école à Loma,
pour découvrir l'homme ensemble. Banzangungu iputwa Kongo, Banzangungu Suisedia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, banduba luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mufuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miya. Mabyanyaye kubyamfuata Mubyansajila fete byowana Banzangungu masaukwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolu sangule maru kwetu kwenda Bandubalu sangule maru kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miyase Si on a beau comme EPD primaire et pécola primaire et te que siko to so siko to la sabino sko humanité nango et voilà et merci na bino botu la biso et merci na bana loma partout bozali bozolanda biso to pesi bino bambote ebele ya mingi bana loma bozana ba États-Unis bana loma bozana ba Paris bana loma bozana ba Bruxelles to pesi bino bambote ebele et boya ebele na commentaire boya vraiment et ebele na ba commentaire et bobenga et bino ba yobotanga wa oleka otanga awa okenda ovaja vraiment opportunité ya komona lisusu école na yo yango yo tozo la kisabino voilà donc on est ensemble voilà merci et voilà merci beaucoup chers internautes merci beaucoup bande ko tuba otala biso et awa tozongi bongo tozomona route nationale ya wana kuna totiki route nationale awa tozomona école na biso Institut Loma yango yo donc voilà Institut Loma et na biso yango yo moye toko tezalité voilà Institut Loma yango yo donc voilà et na bana Loma nyonso Institut Loma na bino yango yo voilà ezali clôturé et moyen rekota ngo voilà po bozomona nyonso oyo et ti kuna ba centre donc voilà et régal de Mbanzangu donc voilà et Savilo oh Savilo Théo na mona combien ah OK voilà merci route nationale ah OK merci route nationale yangwana et voilà to l'axibino et Institut Loma pe yango yo voilà merci oko basiko ko l'axibino toujours ba veni awa na quartier Loma voilà merci Banzangungu banzale mama Banzangungu iputwa Kongo Banzangungu Suisedia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko luzangule malu kwetu kwenda Banduba luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miya Sangu yangu
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Pour moi, tout le Sabino, Epecola, tout le Sabino, Sitiloma, et tout le Sabino, Première Avenue, tout le Sabino, Bomoni, et Massamba, voilà, et Avenue Massamba, Skotozokoba, et la Avenue Luzamba, voilà. Tout ça bon, Avenue Luzamba. Luzamba, donc voilà, toujours avenue Luzamba. Merci Nabana Loma, merci Nabinotu, Bozolana, Bozotalabiso, et Boza partout, et Napesimbote, et Nangaï, et le Sako, le général Freddy Kalidja, et mon général Freddy Kalidja, Mamote Naebele, pourquoi pas. Papa Paul Mafuta, le défendeur, toujours là. Papa Paul Mafuta depuis Hollande. La péché Bambo Tebele. Pourquoi pas, na maman Nabiso Jolingumbu. Hein, maman Nabiso Jolingumbu. Bambo Tenayope et Bele. Voilà. Tout de suite, avenue suivant, tu vas dire au Matasusu. Voilà. Merci Nabana Loma, merci Nabino Baitubo Telabiso. Et là, je salue mon papa, pasteur Izembo, depuis Lille, mon papa, pasteur Izembo, depuis Lille, na apôtre Pajo Malosa. Na pesibino bambote mon papa pasteur Pajo et na apôtre et Pajo Malosa et na pasteur Izembo mon papa, merci beaucoup. Voilà, décoration bien, artiste Azar. Artiste Azar. Alexis Azar. Pourquoi pas Napé Sambote et na papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise depuis Paris, et pourquoi pas na mon papa Agostino Louvangadio, na maman Cathy Louvangadio, Bambote na bino ya trop, et Napé Simbote, na Dango Masoudi Tonto Bio, Masoudile, et Bambote na Epe, et Belé, et ya Mingi, et ya Dango, Masoudi, et pourquoi pas Jimmy Diankalou na Lyon, Briski Sombe na Paris, et pourquoi pas Dadi Michuri depuis Luxembourg, et Bambote Nabino, et Belé, ya Ebele, et Emile Moueni, Emile Moueni depuis Manchester City, Emile Moueni, moi na Oni Britannie, Bambote na Ebele, Mavelu tete, Bambote na yo Ebele, awa tozabongo na Mbantangungu, toko koba toujours, tournage na biso, voilà, toi na dojo, et to boire misu na dojo, et toko koba toujours na ba tournage na biso awa et na Mbanzangungu. Voilà, merci Mavelu tete, et merci maman Madongashi, hein, et te pesio Bambote Belé. Banzangungu yiputwa Kongo, Banzangungu Suisse ya Kongo, Beto babonzo tunatwa yangalala, Matoko zindumba bambuta ye baleke. Awa tozabongo na dojo et Belé, boyebi dojo awa et bana loma Belé, azawa bayebi dojo et dojo. Ezalaki lokola nakoloba nini, bon ezalaki kuma centre culturel moko boye quoi, donc bachinois comme lokola moi centre culturel moko boye, manifestation culturelle ebele et comme koleka awa. Et donc voilà, donc on a dojo. Donc il peut dojo, ceux qui peuvent chinois, ceux qui vont s'entraîner, ceux qui vont s'entraîner,
ndembi bango koto ndembi bango koto ndembi lono wawa koto baza spécialisé na ndembi baza ba spécialiste na ndembi donc koto lo musolo na mate donc koto balona na ndembi donc l'homme ekenda sango na mamba ndembi donc tomate ekotaka nango me ndembi azaka na top toyebi te ezaka mabele na bango nde tosaka ndembi to nini. Voilà, merci Mavel Lutete, Bambote na ebele et pourquoi pas na papa Ricky Bazika, Japana na maman Angel Dondo, Bambote na ebele et maman Coucou Kuzaya, na pesi yo pe Bambote belé, maman Coucou Kuzaya. Vraiment boza tellement belé, TV moko bato belé, bozo tala biso partout et bozali et pourquoi pas je salue Selele Nzembela, Fumu Kimbangu bakolo garde miding na place Ambara wana, bana Bruxelles bato basimbi garde miding Selele Nzembela Fumu Kimbangu et lipasa ya Jidikael Pumu J3 de Bruxelles, baki selaka bango Jacques Ndombas, bambote na bino yango wana vraiment bozolanda émission partout bozali. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. La voix Nabiso principale. Et donc, on a Tokotaki et première avenue. Et arrête deuxième. Nous continuer sur Koyo. Donc, et nous avons sous troisième avenue. On a Bongo na quartier Loma. Ça, c'est le quartier Loma. Ça va. Wow. J'ai tout dans le jardin. Jardin. Donc, côté activité, jeune les alliés jardin. Ok. Donc, faut la vraie jeune à mobile, il faut l'on follow na il faut ça l'endemi et bablo qu'on a des yango zali culture na bango mais ali basé vraiment awa et na quartier Loma tout le monde a même mikala ya bilange comme tina porte na donc céleri ok céleri na kalebana lona il faut kana ba ombrage on sauter ouais comment on parle céleri au bout quand attaque 15 fois ok une semaine au bout et colina voilà ah tu vas voir la pont et bon on est fonga misusu hein ezaki bote ezaki likoloti die fonga misusu mai donc ah tu na pont ya Loma na biso mai na biso za la rame na moni ndie mai yango e fonga misusu et comme sous munene makasi donc eza système à sheets donc ezaka système à sheets donc mai na biso eza bongo awa na quartier Loma donc voilà et libulanga munene makasi voilà awa toza bongo na quartier Loma ndenge bozomona nzela oyo ekeiti Nkamba donc nzela bozomona oyo toza ekeiti Nkamba. Donc voilà, merci beaucoup et merci chers internautes, merci na bandeko tout botala biso, merci na bandeko tout bozola na biso, un grand merci et na famille Augustin Kaninda, wana na moni et maman na biso, maman Marie, chérie Moulanga et maman na Jidor, J-Live, maman na Baby, maman Augusto, la famille Kaninda na pesi no mote, wana na moni malamoko, papa Kowe Michel et Bioko, papa na Kowe ni bambote na yo ya mingi mon papa bipa ozami ozo landa biso na pesi bino tout ba maman na biso nyonso ya mikili na pesi bino bambote ebele ya mingi partout bozali bozo tala biso bozo landa biso et bino ba nyonso bobengaka biso na ba oyo ba bobengaka biso lisusu te et na pesi bino toujours bambote ebele partout bozali et totombeli bino bambote belé. Voilà, wana na moni maman na ngai Judith Bongo, Judith Bongo et bambote na yo pe et belé. Voilà, à to côté siko avenue la Sainte Marie, awa to tiki sikoyo et oyo bomona et kei Nkamba et to uti boto bandaki boye et siko to côté avenue la Sainte Marie. Voilà. To côté siko Avenue Sainte Marie en haut. Ils sont venus.
Sainte Marie pe kaka voilà. Donc awa sikoyo tokoti avenue Sainte Marie et avenue Sainte Marie yango oyo. Donc awa toujours na quartier Loma tokoti avenue Sainte Marie. Donc voilà. Merci na maman Julie Tibongo. Maman Julie Tibongo bambote na yo pe ebele molandi monene mwana ngiringiri topesi yo pe bambote ebele maman Julie Tibongo Nzambe pe azala na yo kwa. Ba toza bongo na avenue ya Sainte Marie et bozomona awa et tozokoba toujours na quartier Loma oyebi awa ofrekanta awa obotama awa okola awa na Sainte Marie et neto ye kolakisa bino et puis toujours lakisa bino toujours quartier Loma. Ça te solo. Moi commentaire, moi dédicace na batu no pe ba Holanda yo baza libanda donc yo yebi quoi. Carré magique. Wawa. Wawa, blouse carré magique. Bambote ne pe belé. Papa J Ntimba wawa. Maman Mélanie, aza depuis ça. Oh mutaitem. Wawa donc kambote kaku. Mère Mélanie kambote kaku donc beto petuna kweto. Donc mkoba kakatuna mukisalu. Donc passe bene lo yangalala. Donc mkoba kakatuna mukisalu. Donc toujours awa na quartier Loma. Donc voilà, toujours venir yo. Peut-être qu'on m'a venu on a net rejoint siko école. Voilà. Merci et toujours koba toujours awa na Sainte Marie. Voilà. Et Loma me développe pas. Ouais, quelque part. Comment on va noter on a place à Bazam. Koto to ya Bazam. Allah izako tsala. La pecha utinchik. La pesa ke mola na peji. Abo agela ngo kumara velo. Aba indu set. Bisa biso le gars avait taf hein. So mona so kumi velo danser. Ndio zo kuma avions. Banzangungu yiputwa Kongo, Banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, Banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja muvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Mabyandia yego byamfuata Mubyansaji la fete byowana Banzangungu masawufwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule malu kwetu kwenda Bandugalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Kasikale, una sitade ya mbuta kitemoko, unukungungu kumbudikale, wa elivise kiala sala zaku, una lotele ya mbuta
Voilà, merci. Et voilà, toujours combat toujours à tenir complexe scolaire prospérité. Voilà. Complexe scolaire prospérité. Et toujours, on a d'autres kotika avenue Sainte-Marie et Tokokoba Sikoyo, Tozwa avenue Oyelandi, après avenue Sainte-Marie. Et merci Nabino Botalabiso, et merci et Nabino Batutu, Bozola Nabiso, et on est ensemble et toujours Koba toujours. Voilà, Askoyo, toujours avenue Oyelandi et avenue Ongangoyo. Et toujours avenue. Obi le moment ils a street rien va venir. Le moment ils a quartier moko na s'appelle nango ils a street rien va venir. Ils a street rien va venir mais ils a très street rien. Ya le roi pète ya. Donc voilà. Merci. Et ils sont venus et Kitala. Venez Kitala. Merci. On a Tika, avenue Sainte-Marie, avenue Kitala. Toujours la quartier Loma. Merci Nabana Loma. Partout vous êtes, partout vous êtes dans le monde. Oza mwana Loma, mwana Mbanzangungu, obotama na Loma, okoli na Loma, otanga na Loma, olekisi jeunesse na yo na Loma, lelo nzambe abendi yo, atomboli ameni yo na mboka na pays ozali, ozovanda vraiment ekoleka te, otikela biso commentaire et vraiment et yako tikela biso commentaire yaka au commenter et voilà merci et toujours koba awa avenue Kitala yango Konsokuna tuki kani kinsase kani matadi kani ngombe matadi wakangu kulendi lutakwe wakangu kulendi lutako batangu batadia mouvement batangu batadia kiese batokolo sambule maru batokena batumbaru sambule. Voilà merci et à Tokotisko la Katia école ya Sainte-Marie et yango ezomi na avenue Kitala donc voilà bozomona ambiance à ndenge zaleli et bozomona bino moko bana ya kelasi et message de selo on peut aller parmi ba école minene en Loma Sainte-Marie donc ba ino subebi Sainte-Marie na bino yango pardon Itiloma Sainte-Marie donc voilà merci Nabino tout merci ouais primaire humanité voilà mike humanité ok privé na ba appelle na privé na ah ngudangemba ok voilà mango boy après to koteli tout mango boy to kotela wana entrée ozala wana ti to koti tozonga lisusu kaboy po to facilité tozwa mpe bao de près voilà merci partout botala biso bolanda biso awa et na quartier Loma voilà bozomona toza liboso ya Itiloma et diocèse Matadi et Itiloma tokota ngo na ndenge tozonga na biso ngo
tobima boye totambola mwana ordre. Voilà, merci. Et tout ça, on a venu Kitala, donc a venu Kitala yango. Et quand tu es venu Sainte-Marie, Sainte-Marie, tu es venu Kitala, venu Kitala yango to kende, ezong sabiso na route principale et yanzela yankamba. Donc voilà. Nous sommes à l'école, merci Nabino Tibotala Biso, merci Nabana Loma, partout, vos amis, on est ensemble et tout ça, merci Nabino Baïnos Bostenarabiso, merci Nabino Baïnos Bobengaka, vos commentaires à l'émission Abiso, partout vos alliés, Topesibino, Bambote, Ebele, et Amingi, on est ensemble vraiment avec vous. Et toujours kokoba toujours na mosala kolak sabino toujours mosala lolenge et mboka na bino botika kala mbanzangu na bino lolenge za ko avancer lolenge zali ko tambola vraiment merci beaucoup. Fraternité de jeunesse de Loma. Ok. Voilà. Centre de formation professionnelle. Voilà. Ordre. Belge tika la biso. Ordre belge tika la biso kini. To développer te, to changer te lokote. To baksa pété. Mais orange, ya Merci beaucoup, Balandinyoso, Bozolanda Biso, Bozotala Biso, partout vous êtes dans le monde, et Tozokoba toujours, à Bomoni, et donc, tout ça, on a épée un loma, donc épée un loma, et Otomona Ikuna, épée de loma, épée un loma, et tout ça, on a Itiloma, donc voilà, Itiloma, donc merci, Awa. Toujours na Sainte-Marie, on a Itilo madame Atozali et la sélection ba école les ali awa belé sangani donc nyonso to bengi Itiloma donc Itiloma yango to bengi par exemple pardon Sainte-Marie. Voilà, merci et tozokoba et awa tozana Sainte-Marie to moni bongo et ça te va bien ngoni grotte. OK. Tozali bosso ya grotte. Et grotte, il y a Sainte-Marie, il y a Maman Marie, donc tu as le bosso, il y a grotte, il y a Sainte, il y a Maman Marie, donc voilà, il y a le bosso, il y a grotte, il y a Sainte, il y a Maman Marie, bisika, bah Rosamela et Basamela et Maman Maria, donc voilà, tout ça bon on a Sainte-Marie. Voilà, merci et toujours toujours et la découverte nabiso
mpona kolakisa bino toujours manzangungu bosavoure quartier loma oyo bosengaki bolukaki etepesaki bino bozala kimia e quartier loma yango oyo Joachim Yelenge Joachim Yelenge andikaki des États-Unis Joachim Yelenge mwana loma bamote na ebele Joachim Yelenge va peut-être pas sambela donc et vous êtes tellement belé bozo landa biso et vous êtes tellement belé bozo tala biso et tout koba Beto babonzo tunato yangalala matoko zinumba bamutaye baleke matoko sangule malu kwetu kwenda matoko sangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende maza mungu fataja mvuma beto kungungu kwetu tukwende maza mungu fataja miase sanduja mungu sanduja kwenda mingula mungu kaya kiasandu Imabyanyaye kubyamfuata Mugyansadila fete byowana Manzangungu masawukwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule malu kwetu kwenda Manukalu sangule malu kwetu kwenda Betu mungu kwetu tukwende Manzangungu fataja mufuma Betu mungu kwetu tukwende Manzangungu fataja miase Kasikale una sitade ya mutakite moko unukungungu kumbudikale wa elivise kyala salasa una lotele ya mutampondani ukwena kinyi na pipa vive matokolu sangule malu kwetu kwenda matumaru sangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende banza mungu bataja muvuma Voilà, merci beaucoup. Wana touti komona Sainte Marie et na munini nango nyos tomoni hôpital nango, tomoni ba école nango, tomoni ba couvent, tomoni ba grotte, tomoni vraiment et monene nyonso ya Sainte Marie vraiment bana loma nyonso et bomoni ngo pe bino pe bo sepeli et partout bozali benga biso aimer commenter et tozokoba toujours et voilà merci et nabino ba tout bo tala biso bo mona biso bo tala loma quartier loma on est ensemble avec vous tout le labino ya trop to sala ba voyage boye pour que bino bo la satisfait ba bonné na biso bo comprendre que biso wa musala donc biso musala to ko tamola ba longue distance bo pour que bo découvrir et tout bo découvrir le lenge misala ezako salama awa na 3 Exa Production TV voilà merci awa to bimi lisusu awa ozongi lisusu na route principale ozongi bongo na route principale na biso et donc voilà et na route principale na biso nzela toujours ya nkambo ezokende voilà tozongi et ça te solo tomoni Sainte Marie ouais donc kala tomoni l'enclos ezalaki kabo ok tozamba ok catholique moi koto balobenga ezali pe village ok un village moko ala tomoni na mpete kuna village bakomi koteka village ezali village bakomi koteka po banobenga na kala kampumpa ok voilà merci beaucoup et bonne tokende tinkamba boye tozongi route nationale numéro 1 toujours à bana loma bazana esengo bazomona baza saxe voilà et aussi c'est venir de aussi Sainte Marie to koti et tozola bango avenue oyo elandi awa toujours na quartier Loma voilà merci toko koba merci toujours continuer toujours awa na quartier Loma donc voilà et toujours koba toujours et merci na bino tout bozo tala biso
on est ensemble vraiment avec vous. Et toujours Koba toujours, Kolak Sabino toujours, quartier Loma, toujours Koba toujours, et Kolak Sabino toujours, quartier Loma, et Bozomona Loma Nabino, et Bana Loma Bozawa, puis Bokoto, Bana Loma Boya et Belé, Bokoto, Naba commenter, comment Nabino, Bana Loma, vraiment, Ezako Sala, bien Makasi. Donc on est ensemble, Bana Loma et tout ça Nabino. Et Bobaïka Loma Baza spécialité, on peut te montrer aubergine. Mais ça va cara. Denis les salobara. Et ça va cara. Déjà, vous m'arrêtez. Aubergine. Maman a projet. Abe ba na passe. Alors tomate abe ba na pam. Ndembi pa be ba na passe. Mais asi carapé. Mais tomate na leki. Tomate au saleti na suko resiri mais dongo. Eh ba chinois. OK. Oh dongo. Dongo ba chinois même il là. Donc nous sommes mal pong moko. Maintenant il va check le tirage. Ah vous allez au msous. Oh nous sommes à Cassia ou à ton. Bureau du comité d'eau. Ah, oh, bâton. Ah, moi. Voilà, merci beaucoup à toi, on a venu Mbia. Donc, vous avez venu Mbia et à venir Mbia, donc toujours Koba, on a quartier et Loma et Kampumpa. Donc voilà, quartier Loma Kampumpa et à Tokum Diana Kampumpa. Donc à Tokum déjà Kampumpa et toujours Koba, on a quartier Loma Kampumpa. Voilà, merci et Bandegotou Baotalabiso et merci Bandegotou Baolanabiso à travers cette émission. Bozali Ebele na Mokili Balobi TV Moko Bato Ebele 3 Exa Production TV Balobi chaîne Sangsara Tata ba maman et voilà tout le monde a venu Kitala. Ah venu Kitala, voilà. Ah venu Kitala et direction. Direction Kitala.
mbanza ngungu tuka mfumu lutunu mfumu kinzomba mfumu lisengo moka abe dinganga Pascal Ngaya Dora Maza Papa Meya Zayobi Kama Jean Gilles Benga Buda Dilombele Wingi Pascal Fumu Tezo Leon Finda Kembwanza Paul Sadrak Kinchumba Fumu Zeka Kiese Boniface Alicide Eno Hilu Lendo Lombanza Ngungu Konzo kuna tuki Kani Kinsase Kani Matadi Kani Ngombe Matadi Wakangungu Kulendi Lutakwe Wakangungu Kulendi Lutako Wakangungu Batadia Mufuma Wakangungu Batadia Kiese Atokolo Zambule Malu Kwatukwenda Atumbalu Zambule Malu Kwatukwenda Etokungungu Kwatukwende Wakangungu. Merci. Et ya tokomi na cabine na biso ya papa na biso Mukoko Samba oyo lelo azali ministre ya ministre économie. Donc il y a Zalarama vraiment na Mbanzangu, natif de Mbanzangu. Donc ya botamia wa kolelia wa akesala betide balibanda banini. Donc yawa akosala pe don ya cabine ya courant. Et pour nous alimenter bandeko musu bazana na problème ya courant et électricité na ba parler na bango. Donc voilà, et c'est ça. Donc toi to tiki quoi venir to koti to zwa avenir oyo elandi. Donc voilà, de koti to zwa avenir oyo elandi. Donc bozomona awa Loma biso et ezali kaka toujours culture ya kolona endembi. Donc koto baza et ba activité na bango eza mingi bilanga. Donc koto ba activité même ba jeune ba maman ba papa ba activité na bango ezali vraiment na Congo. Donc bango koto Congo nena oye sala ndembi wani birin binet. OK, voilà. Donc koto soko biko simba Congo te obiko simba binet te ma plein. Donc voilà, et tout le monde tous venu tout match venu et voilà. Toujours awa. Donc Tozokoba, toujours awa, na quartier Loma Kampumpa. Banzangungu Iputwa Congo, Banzangungu Suisse dia Congo. Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko luzambule malu kwetu kwenda Bandunga luzambule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu batadia mufuma Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu batadia miase Zandu ya ngungu zandu ya mwenya Tumingula ngungu kaya kya sandu Mabiangia yego biambuata Wogansaji la fete biowana Banzangungu masawubwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo zangule malu kwetu kwenda Bandugalu zangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Zakasikale, una sitade ya mbuta kitemoko, unukungungu kumbudikale, wa elivise kiala salasa, una lotele ya mbuta mpondani, tukwena kini na pipa vive. Matokolu zambule malu kwetu kwenda, atungalu zambule malu kwetu kwenda, beto kungungu kwetu tukwende, banzangungu bataja mufuma. Beto tulweke Nangungwaze songa nchile Leo kintaudi beto tulweke Banzangungu tukwiza tale Koko tukini na koko tuleke
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Ah, tout ça, bon, on a l'homme à Kampumpa. Vous avez mon Kampumpa. Kampumpa, tout ça, bon, on a l'homme à Kampumpa et quartier Loma Kampumpa. Donc voilà, et tout ça, toujours, awa, na l'homme na biso na Kampumpa. Merci à vous, merci na bino tout bota la biso et tout ça, toujours, awa. Et na Kampumpa. Voilà. On va venir. Tous en haut. Oh, où t'en comme? Rien. Comme tu vas. Ndiang. Village, dans les gars, on peut être là. Dans le village, et comment citer? Ok. Dans le village, Kampumpa. Dans le village, Mpumpa. Il faut retourner. Peut-être, comme moi, Kampumpa, et ils ont un surnom. Ok. Ah, Pumpa. Ok. Côté le système, on a sali sous. Il va battre. So on va venir, on va saluer la nan. À venir, on va maison couture la nan. Mayak. Mavaka to Mayaka. Mayaka? Ok. Moi, tendresse. Lola. Mayaka. Ça. Oh, bah, maï. Côté, on va pompe. Mai. Mama ya mabulu da côté ça va système ya mai ya mabulu. Chaque lupango kuta on a libulu na on mai. Donc ah si bon na libulu mai te loka bon na pompe te. Da so bon na libulu mai te na lupango ya loka bon na pompe te. Donc voilà, merci toujours continuer. Ah ouais, et on a venu Mayaka et donc toujours quartier Loma Kampumpa. Banzangungu banzale mama, banzangungu iputwa Kongo, banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindu baba mutaye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, banzangungu bataja muvuma. Beto kungungu kwetu tukwende. L'avenir qui titinase. C'est au Zongi Boyetoki. Route nationale. Route en Cam. C'est ce qui est venu route en Cam. On a mon moto les gars. Ah. C'est toi qui t'as la biso Bendambu. Tanto mata boto matika mobimba.
Ah, tozwi moto. Pour mon avenir, peu moi. Pour mon côté, moi, va venir, nous allons être venus. Sengo Moka, Abedinganga, Pascal Ngaya, Zora Maza, Papa Meya, Zayobi, Tomajan, Gilles Benga, Bouda Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide. Simba Kisalu, ye Mama Nzeza, allo Florent Vadia, Thomas Simba Kisalu, allo José Kiangebe, Luta Franklin, Massaoua, Thomas Simba Kisalu.
Banzangungu Iputa Congo, Banzangungu Suicide ya Congo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Sandu nyangungu sandu nyakwenya, Mingula ngungu kaya kya sandu. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et toujours Kobakaka, toujours Awa. Et voilà, bon, monite Utikotika Avenue. Et Tobimi Siko Awa. Et la route principale, Oezali Bongo, Nzela Yankamba. Et Yango Siko. Awa, toujours Koba, toujours dans le quartier. Oui, ancien. Ouais. Donc, Nzela Nkamba numéro 1. Wana kuna watu ngasika. Numéro 2. Donc, numéro 1. Donc, Nzela Nkamba yango. Donc, tu Koba toujours. Awa. Et merci. Et merci beaucoup à vous. Merci à toi, mon vieux Alain Panda. Alain Panda depuis France. Mon vieux Alain Panda. Bambote na yo. Ebele. Sengo Moka, Abedinganga, Pascal Ngaya, Zora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouddha di Lombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bande Konyoso, Bozolanda Biso, Bozotala Biso, partout dans le monde. Voilà, et toujours une émission na Biso. Il y a Loma, quartier Loma, to l'Axibino ba Kampumpa, to l'Axibino ba Sainte-Marie, to l'Axibino ba monument ya Papa Simon Kimba, on a entré en Kamba, et na quartier Loma, on a na bification ya Loma, to l'Axibino bification ya Loma, a to komishikoyo na église Kimbangiste, oyo ya Loma. Merci, Nabino Baitu Bolandaki Biso, merci, Nabino Baitu Bolandaki émission, ya quartier Loma, awa na ville ya Mbanzangungu, province de Congo central, et to pesibino, et bah merci, Bovandaki Liboso, Betando Nabino, du début jusqu'à la fin, pour na kolanda émission oyo, ya kolanda émission oyo, ya Loma, et to pesibino, et bah mbote mini, to pesibino,
bah merci ebele ya mingi et te remercier bino et bino ba nyonso botali biso bino ba nyonso bolandi biso et te remercier bino ya mingi. Banzangungu banzale mama, banzangungu imputwa Kongo, banzangungu Suisse dia Kongo, beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Voilà, tozabongo école kimbangiste ya Loma tokoti mana kati ya école ya kimbangiste ya Loma. Voilà, donc tu as la 4 écoles à Kimbangiste à Loma. Merci ingénieur Augustin Kanina pour la bilili. To bimisko to bimi boye, to clôturer na coin wana ya pont. Donc venir to bimeli yango sikobo. To koti be boto zwa Kimbangiste. Donc voilà, merci et bana Kimbangiste nyonso bota la biso et bana papa, bana mfumu Kimbangu, bana mama Mwilu et bambote na bino et belé ya mingi. Donc là toza bongo la direction ya Kololoma. Donc toza bongo la direction ya Kololoma. Donc merci na bino batutu bolandi émission oyo ya quartier Loma. Génial. Bana papa. Kamba. Wawa. Si. Donc Mazangu. Basepeli. Basepeli biso autorisation. Tokoti Kamba. Wawa. Tegela ebele. Wawa, ebele. Voilà, merci, chers internautes, merci Nabana Papa, merci Nabana Gimbangiste, et vous avez vraiment na Gimbangiste, vous avez vraiment na Papa, au Lingipe et au Monan Kamba, Tokotan Kamba, au Savourin Kamba, à la 3 Exa Production TV. Voilà, donc Bengabiso, et Tokozala toujours dans le bon, et on est ensemble toujours, et la chaîne de référence 3 Exa Production TV. Et donc voilà, et to komi na biso na suka ya émission na biso. Merci na bino batutu bolanda ki biso bovanda ki liboso betando na bino pona kotala biso. Un grand merci à mon grand frère Alain Panda depuis France na pesio bambote ebele ya Alain Panda bambote ne belé bino batutu bolanda ki biso ba mama kuku kuzaya ok, ba maman Coucou Kouzaya, Botala Kibiso, partout, et Bolanda Kibiso, ba maman Coucou Kouzaya en France, to pesio bambote, ba Emile Moueni, ozala ki na pono Rolanda Biso, et ba Emile Moueni, ba Mavel Utete, bovanda ki wane bele Bolanda Biso, ba papa Agostino Luvangadio, na maman Kati Luvangadio, ba Joachim Yelenge, et respect à mon général Freddy Kalidja. Toujours, pourquoi pas le défendeur, Papa Paul Mafuta, toujours, Soda, Lenda, et Mur de Berlin, donc Kuna va Megarate, Balobi Kuna Soko, touti. Donc merci Papa Freddy Kalidja, merci le général, et Freddy Kalidja, merci Papa Paul Mafuta, merci na Maman Jolingumbu, Topesio Bambote Belé, Maman Jolingumbu, et merci na Emile Moueni, moi na Manchester City, pourquoi pas na mwana mbanzangu na biso et Joachim Yelengi te pêche bambote bana mbanzangu tout botali biso bana mbanzangu bozale belé ba ya Jimmy Diankalu bana mbanzangu et ba Briski Sombe bana mbanzangu mboka papa ki sombe yango donc to na mboka papa donc toujours boza tellement belé bolanda biso. Merci l'ingénieur Augustin Kanina le muluba le plus civilisé du monde nazalaki pe na sima caméra autokotambola na e sa te solo pe tozalaki na autokotambola na e na ngai pe na
bozalaki liboso ya caméra na bino. Merci na bino batutu botali émission ya Loma, bolandi émission ya Loma. Merci à vous et tokutani bongo benga biso numéro na biso zali wana nazo bandela olingi ba lakisa lupangu na bino, ba lakisa veni na bino, ba lakisa quartier na bino oyo peut-être olingo mona ngo bimali banda mboka kala benga biso numéro ezali wana olingo soutenir biso benga biso pona ko soutenir biso ozape mwana papa Simon Kimbangu olingi tokota nkambo mona nkamba na kati ya chaîne ya 3 Production TV c'est la biso ba démarche alors Mikilits visa febima pour beta kimbangi caché signature dans toi na passeport na biso dans passeport za carte d'électeur dans toi na passeport dans c'est le soit bloc wana tout to kende na sima na yo et ça biso bien. Merci beaucoup na bino tout bolondaki biso, merci et tokutani au prochain numéro. Bye 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 bye. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolie.
lopango